bana mboka bana kini nayeli bino meilleure entreprise mpona kozongisela électricité na ndako na faire ya bapano solaire ezaka moko tale solution ya bana mboka bajeune entrepreneur basangani babi bakoya na bango te o mputu mpo babanda mosala te bazwi ka coin na bango baosala mosala na bango yo moto olingi kolala molili te bangoli bazoswa bana bamaladi kiliko mpesa kota na biloko na butu moseleke taleka na ngundi akota na fufu total solution eye mpona kopelisela bino mwinda tokomaka nde toza na bruxelles mpona kini total solution na solution wana basalelaki nganga mpe na pandisa bobenga bango na part nanga bokozala desi te nzambe apambola yo tie mwa libanga na entreprise ya mwana mboka mpo bongo mpe kende liboso. Numéro na biso eza affiché na ba écran na bino partout bozolanda biso bo contacter biso adresse na biso eza moko na croisement ya Nyangwe na Mushi numéro 15.